Et là, on a kolobalelo pour Martin Bakole. Premièrement, après combat a déjà effet, entraîneur ya Martin Bakole a salaki interview. Nelson a salaki interview. Nelson a entraîneur et puis manager naie pour promoteur ya Martin Bakole zali Ben Shalom. Nelson après que ça la combat ya Martin Bakole na déjà fait, Nelson a salaki interview moko spécial. Alubi que problème ya Martin Bakole a lingi strength conditioning te. Strength conditioning ezali bato ba pesa ka condition physique na boxe parce que na boxe ndenge tozala kawana pour un boxeur abunda combat professionnel so azana mbongo ezana mwa ba biloko ebele il faut asala na préparation à combat. Entraîneur ne azo préparer na combat techniquement, entraîneur a préparé un combat techniquement. Tozana nutritionniste azo préparer na makambo etali biloko ya kolia. À part nutritionniste, tozana strength conditioning. Muto a préparé un boxeur pour la condition physique. Nelson a salaki interview pour Martin Bakole. Alobi que Martin Bakole alini kozwa strength conditioning te. Martin Bakole condition physique eza mukie pour Martin Bakole alingi strength conditioning te, alingi ko dépenser mbongo te. Yango bomoni contre Diable fait Martin Bakole mais qui paie ma souffle la quitté parce que condition physique eza moins. Wana entraîneur à Martin Bakole mutazolo eza ngaité. Kaka entraîneur à Martin Bakole ko loba lisusu nini ke Martin Bakole alingi nutritionniste te. Nutritionniste ezali mutoyo azo préparer boxeur na biloko kolia pona koyeba kilo na ezala normal. Strength conditioning azo préparer na physique. Donc physicien est tellement en physique, nutritionniste eza makambo ya biloko kolia nutrition. Martin Bakole alingi kozwa batu wana te. Wana entraîneur na ya lobi ke Martin Bakole a mesana min kolia beaucoup la bwanseka. Kolia fufu ya masango. Buo babengi beaucoup la bwanseka.